Tchaka Congo, bonjour. Ah, mbote tindika. Ah, kamwasi ukimangai. Impasa kondomba si mundi papi kamwasi bakayo. Dominique mwa musakata mission noka 100% Nzambe cette fois-ci. On a benga kayo mama nangai bondolo zeidio na mama na biso Clotilde na reine. Pour bande le papa papi kamwasi te Sandra Bumba, ale Bumba yeyo. Bisa na nani papi kamwasi la yeyo. C'est tout pour ngai général. Papi comme moi c'est vraiment que notre c'est plutôt vraiment tindika kaka. To tindika pena Tchaka Congo to yoki intervention na yo c'est vrai o ba kufaka bazalaka so en danger te mais o bazana bomoi nde bazaka en danger. To mona ki vraiment artiste en danger sali musala nango bolandi héritier Watanabe bazalaki en danger et ça la mino e banangi non ndenge ni makamon. Non, en tout cas, biso tozalaka ndenge na ebisaka amoni mabasa ke à sans danger, ils allaient association la seule association au Congo 24 heures où il y a pas mbongo te. D'abord à sans danger, tout ngana nous le coup artiste qui taté dernièrement Olanda qui ndenge leki na biso collègue na biso faire gola ne de côté là qui m'a qui na TV na koleka na ye na TV5 tant le c'est trick là mais bon ce trick là bon na c'est ça y a un trick il y a la guerre il y a la trick on a va battre au kima ça va trick kakati je crois biso zalaka to dingate ba sakana artiste en tout cas et ngo moni que soki di kamoto yoki tango leki na ngai Francis Dibaya porte parole ya leki na ngai moi na ngai héritier aibisa ofie moi na yo alali na kanchati aya solo ndena kumaki vraiment que mon ici kazalaki en tout cas c'est pour le côté ça y a facilité hein so prendre mais musu ndenge musu banga okuma kuna ndeba bachaka omuyibi saka ko muyibi ngala kota partout vraiment que kokende ko babe onini ba français on reconnaît les bons amis de la malheur ndenge lobi ke kaka te muta kufi ndenge mama ya mwasa wenda kufi non voilà raison à sauter mais héritier ali parmi batu oyo au bien en français l'espoir même si congolais ça dit pas bana wana muninga lingra bongo comme quoi en tout cas na banga quitté na kende kisika médier merci déjà c'est tout déjà bana procédure déjà en tout cas mukulango en tout cas même na tongango il y a beaucoup de baninga na yo ba besoin publier est libre donc c'était faux mais maintenant la kei vraiment maintenant la commune na kanchati na bengi fasika fancy héritier to bimasika en tout cas azana mutu wa sabi déjà. Et bandaki ndenge nini bakanga héritier Watanabe dossier ngo ezali ndenge nini plaignant ezalaki nani? En tout cas plaignant vraiment ndenge baka plaignant ya liba be ngo be mesure d'enquête que même ceux qui longa Tchaka Congo sont na zotambola na moyibi bakanga parce que pour la Tchaka Congo on va m'arrêter et me chonoka. Donc selon les informations mutu moko comme on a eu comment nini comme on a eu la ka Fiso Palangi. Fiso Palangi azanani Bobalbi aza déserteur c'est un fobal loiraye mais ba monaki photo moko na niveau ya ba konzikuna photo monaki na héritier lokola azana héritier to ka héritier ala sabiso mutu wana so pas na mise en enquête en tout cas la loi c'est la loi to longolana ba les ont dit en tout cas d'abord les dinga so la tamboli na mutu oyo un peu kondomba sont la tambo na mutu oyo il y a ma baie en tout cas na des enquêtes bakanga en tout cas avant donc na ba bloc à gauche droite on a donné de rien aussi en tout cas le vrai raison c'était ça. Donc dossier héritier qui dossier moko militaire parce qu'il y a la civil comment akene wala na kanchach na état major général. Oh bongo civil ça musade civil ba kota ba militaire mais ba koutier et un exemple ceux qui ne ba koutier exemple na tamsona mon général na PC fana mokonzi apesa mboto azali so koutier tamsona soda to na moto mo ya mabe bakokanga ngai parce que tamsu bien la sa moto abe mais besoin d'enquête bakanga akokanga vous comprendre non ba na raison bakanga ye parce que ndenge après qu'il les bango que moto là ça des étés ba loiraye mais curieusement moto na zotambola ye baluka lwa mutango te alors on a compris que tamsu ndenge na miko ko kokota mwa muke dernièrement Hollande héritier autozwa animateur principal à maison mère azui to animateur à continuer pas naie c'est ça voilà babi a kombi pas naie kuna ko le azui Monique
eza ba rumeur que estamos sur maison mère sali boye po azui tout le banc ça là clair parce que ba rumeur ngo eza nini on a circulé Kinshasa comme quoi que Weranson m'a porté plainte pas ya Héritier Watanabe. Non, plainte ya Héritier kuna plainte za te muko nini nani plainte za te raison de yango na pesi yo que atambolaka mutu moko akapemeni bakangami photo moko na fiso palangi wana Saidi babi aza déserteur mais après les informations avec azana kotambo na ye mais comment il a déserté ngana mona ye plusieurs fois na Héritier Watanabe ataka tenir ya garde républicaine. Bon, tout le monde a bien bon, on a un masque, na butu. On a tout le monde héritier tant qu'artiste. Ma bilo wa soda on a tout le monde ngamoko la imanga soda tout comme mission noka. Na bilo ko la to menga la landi. On est que la banque a raté, na banque a komaki parce que ngana zolanda artiste. Mais ba ta wa tunenga on a ni na landi artiste parce que faut pas un rapport ba konzi. Mais ba mo konzi les autorités militaires que militaires le ministère qui dit des arts, nous avons un cas, notre artiste est arrêté dans le cas militaire tel Kaboya. Un moment qui est contre partout, même dans Makala, même dans le parc de Kendaka, parce que l'État est bim, ça n'a pas. Tant que Komaki, suite, il y a dossier. Est-ce qu'il va expliquer qu'il y a aujourd'hui des détails dans Kanchach? On a commis, on a la vérité, parce que les jours où on a couru, il y a un brassard privé, nous avons un message en retard. Autant na Kitambo, ici chez le balcon, qui j'ai la team Watt et Zagine Wana. Parce que kuna, pourquoi on a un problème? On a vraiment dit qu'on s'est raté, il a état-major général, il a blagué n'importe qui a côté à Kunate. Pourquoi en tout cas, mission non c'est pas facile. Mais ce qui nous va faire comme Mojibi, mais kuna ce que ça Mojibi, kuna vraiment parce que ils ont tous les dossiers, hein. Et puis ce qu'on doit avoir tous les dossiers, à Mouli ma base avoir tous les dossiers. Passer Gilles Max Massi en tout cas vraiment merci na mon. Au boire ma banque belé l'émission nanga. Non non, d'abord qu'il bateau ande va soutenir ngai. Papa. Papi, n'a profité bien après ça et parmi bateau va soutenir ça danger. C'est papi comme moi. Na kobosa na yote Dominique Kelema musakata na Londres Dominique Kelema musakata na Londres na kobosa bangote et ka Obama na bosa bangote je vraiment que à sans danger mendekunanga tamsuma mona ngotamsuna légèreté mais chez les autorités na pesaka zompa na kotaka parce que nana personnalité oba bebi que de musana sala kande yango wana babi que mutu wana abunda ba artiste vraiment que ceux qui ndengwa na ko pour ambulance mais comment animateur ya maison mère. En tout cas, c'est déplorable. Parce que mon l'artiste a droit, c'est un libéral. Ils ont pas un libéral, n'est tout le monde Wenge. Et pas ça, où est-ce qu'il n'a pas moi, sous Jiba Kenda, c'est un libéral. Ceux qui sont artistes à mon ici, quand il y a un peu ma monnaie, à Kenya, en tout cas, ceux qui sont en tout cas, nous déplorons ça. Mais tous on a mal selon au lobby que d'autres ont comment qui aux autres qui étaient éléments côté détails ça là qui était bazo libéré pourquoi bakanga qui est pourquoi yozi attends on a commis ils ont prendre déjà ça va déjà procédure déjà ils ont prendre mais on a commis tant on a appelé singai motif wana que bakanga héritier pour la tambula bakanga ba moins carrément na photo na soda mo bonga bino sur la cadre soda wana en tout cas tous deux ont vraiment que tout bien va continuer non on a bien que aux autorités bino comment c'est le lieu nan on peut faire rapport mais tant on a accueilli bango bazo boko bima bazo bien bala moko ba non la libana dans tout baba bagarde ba pesingai l'information c'est ça que attendre on a des étés mo yango azali awa mais tant on a kota bango na bambo héritier azo bima na bengi Francis wata assez abimi déjà bengaye a assez abimi déjà en tout cas vraiment que na remercier quand même que parce que c'est pas tout ça Congo nos justice des alliés mais s'il y a des coups en tout cas nous déplorons ça mais on doit confirmer qu'il y a là qui na Kanchach mais parce que chez Léon on a vu on a Boutou parce qu'on a Boutou c'est que Boutou parce que là mec il ba 17h je crois 17h dans un moment sur l'intérieur comme il était libéré donc c'était faux le monde yango ibisa ka batebele que moi pour les musiques d'internet non nazali bouche autorisée nga besoin d'information c'est ça l'information autant la que c'est officiel a hérité Watanabe est sorti ba mon ka bimaki alors je crois vraiment que nga à sans danger que nazo déplorer ceux qui na kawana en tout cas na même
nakomona bato su basima biloko wana batika musique évoluer to pe la chance na petit wana ba évoluer mais en plus ça na osenga na baleki pe kasi bongana na kota baleki te ba ya ba na kanda ndini il faut des respect ngai après ça tanga Lita Bembo j'ai beaucoup de respect envers Lita Bembo ngai jamais à TV na la télévision na que finga Lita Bembo na mangi Lita Bembo parce que grâce à Lita Bembo na koma boy tozonga na sujet wana tozonga na sujet ya arrestation. Est-ce que soldat na héritier oyo tuni en aparté que soda wana yotamulaka naye azanani et pourquoi chaque concert azalaka nayo et puis alataka tenue militaire? Bon, en tout cas merci jour J nakendaki na répéter mbala moko na TGV ba répétaka mon ya kaluyenge wana en tout cas mais lobby sur la kende suku lobby aboninga bi viena monaki yo moni na bimaki ngaka ni seko ko nga alobaki to nini ya lobby ngai naza mutu moko na yebani na kamo nde koma yekuna bon en tout cas nde wana je vais les voir comprendre il faut quand même baba leki on doit les encadrer zongela maloba wana bien alobi nini ye ayebana déjà donc c'est comme si ato yakita ngo bimana mais non c'est ngai la kudi c'est azobima déjà vous comprenez azobima déjà parce que ngai na yaki tant on a bengi ba responsable la mboka que il y a un artiste qui a arrêté na niveau ya ba soda na kanchacha alors abi kende kuna oyela biso rapport à salinine mais Dieu merci na kuza zobima déjà mais en tout cas na razonga sona robani ba fa zongelango il faut encadrer baleki na biso faut ça besoin encadrement boni biso lelo ba tsaka kongo to komi ko moi stable boye to ba conseil papa Lutumba malgré papa qui a mwana matete o tata moko mutema malamu wa benganga na sokoda alingo futanga mbongo na ngate na comme ennemi na ye vraiment que il faut des respect envers les aînés papa jano ombenga il faut des na osama makasi ne olobi wana na komona héritier la pese conseil c'est un problème mais loko moko bakoko balobaka matoi il a ramotuté on ko mukolo ya kana solo il faut comment le baka wana moi lelo to saka émission na leki la yona ni awa na mwasa kokodioko oyo mwana ye kokodio abongi mwana zo di boma mwana mwasa fianga mabena ba internet o muyibi o bomelelo azokidinga ngai alors je crois que ce que j'ai fait diaspora bozala papa Pierre Mputu na Novre vraiment papa Pierre Mputu merci ndenge na zolanda yo ndenge zoki mboko na Novre kuna que mila kanda na usbu bo sutara sans danger ndani papi moi je crois les gens pas moins facile ce que j'ai fait mais yo yakana no samo salo na dans un mois aux alates c'est balekio déjà parce que nous stoppons à boka nzambe ma beli ligue ça zo en tout cas odo kisunga en tout cas soyez les bienvenus au pays que lelo à sans danger papi moi ça osama kasi pe contre na bureau parce que mingi ba kondana kanga acha kongo za yo moko mais non to na batu les gens wani ozo ka buba lo muke wana réseau public wana ozo même muke ozo ye réseau public wana zo ça les démarches ya moi c'est ya wendo. Alors je n'ai pas de moyens, mais nous manqué de moyens, pas moyens des acteurs vraiment qui partent dans le monde, parce que tindika qui n'est pas partout, mission noka, le bébé c'est noka, ça anniversaire, allez quoi ngatel ou quel contre ngaté, mission noka, cette fois-ci en tout cas au Mikolo, azo primé na Lagos en tout cas, parce que moi tindika en tout cas, la c'est vraiment en tout cas vraiment que à part ça, nazo copier ces informations il y a moi c'est ya Wendo. Vraiment que biso bana mama wana o amolaki ba image aussi ce qui m'a lobaté donc lobaki que héritier a ebisio que vetchaka to yaki na yote ngambo na wata moto na tembe na kobima kaka non na bien asa mwana même alobi na ye esenga na boye oke alobaki bongo to alobaki bongo te alobaki ndo alunga ebisenga ngo mabeza te so ba yiba na ba relation na ye ba nini na ye mais biso la cadre ya yango kitoko te que quand vous voyez un enfant aso se garer na ndenge wana ça va la monter donc moi conseil faut zalaka yango no donc ngoba ke moi excès des ailes pas héritier zali excès des ailes c'est quoi la succès zali azo mona kele da comme le top mais non dernièrement la saka ba photo na Facebook Trioma Jesse baiba histoire banana bakutaka na remesa mwana fabrikas tango bakuta bato mwindo bakuta chaka Kongo biso bato mwindo bakutaka biso baselo bakutaka biso nga mwindo nga meti noir de chaka Kongo kutu le vin meti noir na sala ça kala je crois que na kosala makasi na mona ye que to aider mwana
même faire na ça veut faire na mon affaire et puis oso okuta na héritier oyebisa ye nini non na kopesa conseil zela avant oso na ye hein en aparté entre bino na tindika na piso ko micro parce que Elisabeth Moulolo azotala yo na Belgique hein na minute donc Isabelle Moulolo azotala yo na Belgique na minute oyo zwa micro sikoyo sola na héritier Watanabe ye na caméra ye sola na micro yango zwa siko micro yo moko sima siko micro héritier je crois que vous allez oyobe ngala be mwana ngai parce que mingi babi ndengo bandate na de la paix et pas ya papa la owera omoni ndenge même likambe koyaka conseil na kopesa yo yoka yango na lobby bien nga Lita Bembo la bien pas Lita Bembo mais j'ai beaucoup de respect envers Lita Bembo héritier pesa papa na yo wera son respect ni n'était pas wera son de biso to yebayote même c'est un problème bateau ba malanda ngulu wala na héritier bobi héritier na bandaka te de boso na monga héritier na mbongo bobi na bandate source c'est wera son de la forêt je crois héritier oyoki o comprendre na pesa ngona na babengo na licc o comprendre on a lobby mais mingi baye bakate wera na héritier baraka bambanda héritier abota na leki ya mama Sylvie Mapata so mona que déjà que balien ezali muso bayi biango te hein muso bayi biango te le vraiment que el moko ndenge mwana biso fela baka zonga kene de boso tala so tala sima zonga moto tala ebandeli kende kana source ne dinga chaka ko kolo kwanga Lita Bembo est-ce que malobo eko ça epese kanda te ngai kanda malobadamu za kanda kaka yango monike na landaki représentant on azo gangela chez Kitundu na Nations Unies kama makanda wana non on doit dire la vérité n'est pas tout bon à dire mais la vérité blesse mabe bazwanga mingi yangona héritier wali mwana liyako mingi keba na mbwema hein keba na mbwema ba que ça succès et tout ça basade buka bandako héritier bukita ndako moko te o go concert héritier o abuki stade o dini munana moni yango te lo zongana no moto respect lokola lelo ozo wa musicien so ba moni yo avenir ezali mosala musique za musamo libéral za musala moko te ke contre même sur contrat parce que dans la dernièrement ko fait na kangisa faire pour na ikaba contrat signaki c'est un contrat entre ambulance et Werason tuna ambulance ambulance fa ya pa ngawa kuna pa ya tata na biso bosilani évitons totongaka ba succès na biso ba conflit mais en tout cas héritier en tout cas émission kolandango na bandeli yango respect na mikolo et kufunga mbebele impolitesse c'est que bloquer banzele belé kasi batezo balandaka wana ba ngulu talo lelo na succès héritier tuna ngambu na bi la fait malheureuse des artistes congolais ngambu na somba kata il y a des artistes bazanga na cercueil bazanga na tonga bazanga na nini na iloko lela hôpital ngambu na kendaka succès za malamu base la succès malamu tonga succès na yo avec beaucoup de respect avec beaucoup de respect sagesse za na yo bato wana nakabala na ngulu wata pesa biso bozo bimisa lobloka kaka bato wana kaka zo kabila kaba ngo bakubwaka yo kaba ngo bakufinga yo fo petit fo mutu tokela biso e pa chaka Kongo tokela biso ba graya ya tokela biso ba mishono kapa impesa kondo mbasi tokela biso ba Dominique Clément Musakata Sandra Bumba ale Bumba je crois que wata ayoki kima message atindelier tokola moni pe mutu langa moni déjà mutu na yo ma lokamba en tout cas merci mbote pas ali que émission en tout cas ba comprendre que respect de Tchaka Congo moni ki banda sans danger 12 ans na baka sangoto malgré tout porter na kinande ko ngai bonjour
afunda nga partout belé mais ba no bicha ko ngasa mutu mabete vraiment que merci mwana mosa wona kufa ki ara morgue soutien zate ya ko saba démarche kuna kula mbongo zalite toki makele te la babwakeli ngai wana ya bala tile na ngote babwakeli ngai ko ya kaya mwana kokodioko abela liboma nzambe non na remercier sai tatu tika nini na SNPP azongi ndaku mwana tuko madamu mais liboma wana iskepa mwana déjà 3e semaine azomona te yango zozo buluka mwana na bafulu kotambula kamoni ya mobile de 18 ans comme les Glodian tout kamoni o ba yako finga wa fika chaka wibu bon non ya biloko ya famille to ko ma famille te bon pour moi bisayo baninga baleka la télévision o kokodio ko zododo o kokodio ko bangi mais siko mwana amelaka bangi amelaka zododo non solo ko yebite tuna biso ngabi ke ya famille familiale to ko ma famille ba tout en tout cas vraiment que na monde comme ça la souka la moni la moni la souka vraiment beau soutenir à sans danger 0043 81 657 0958 puis toujours de Lausanne semblé web numéro madame 00243 992 30 43 48 azola vraiment maman to la maman ko bangate mais zola vraiment que kokozo fuma pour tout vraiment que en toi tindika to tindika bango kaka. Merci beaucoup.